20 na ndako lisute 20 na ndako na biso lisusu te mukolo yanga na obenga na ye ba lekaki ba milai ba tembo ba bi musana na bango ba teka baba fimo bo basala ba cop na bango ya ba passage ba nini ndenge zala ngana loba maka na 20 jours MC na bitenga na obenge 20 jours MC na obenge 30 jours position na pena clair ze banate omoni ba 20 jours na ko loba ndeni baba fimo ko garçon moko bo na ebite ye toujours moni mutu azala lokoso moni na famille omoni eloko ba ko benga lokoso eza mabe sote yana azana kindoki inconscient kilokoso moni omoni kilokoso ya kimukona kindoki ya kimukolo so ba peso ya kindoki ya mukolo be sa msu esala mutu vertige be sa mutu liboma na kimukolo talaka na acha 20 jours ba peso suku kindoki ya kimukolo tala sko niveau ya 20 jours ya za lokoso azana kindoki ba pese ya kimukolo pa manike yango ndo omoni basangani ye ba manike ba ken piana ba pesa ke na ebite so ba pesa ke ni po bango na vi ba menaka na bi loka manike na muta pasi oso mona ken piana muta pasi ozo mona skona ebete lo ni ba pesa ke na ebite so ba lesa ke check madesu na loso yango no tele misena tanti patati fanya ko mi mukolo lo fundu fort yo tozo mona komi lo fundu fort to tika bino makam na bino yo na Karine Mokonzi po boza basi bino na bino bolata ba maputa soki boko bunda meto monique okomo déborder na bandeko na ya mibali soki baza bane to ebate nie na bango tozo comprendre bino te finalement boza banani basu bien mibali bon lokabo Saki alingi atala émission ya kambangu info plus aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambonyo César kao info plus tala pe mona info plus otala. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour bonsoir na bino nyonso na temps o nyonso bozwan bisika bozali bozolanda émission na biso. Merci Nabino Bopesa Biso confiance et Bozo continue toujours à couper sa info plus confiance. Merci na cordon na Moustapha Malembe. Merci, un grand merci na Babi Mboli agence Badem. Merci encore na Amis Ngoma, Rice Noir, agence Ngoma Business. Waneza bongo agence Oyo. Au moins que moi on a un poste au temps à la mboka mpaya. Au cas où contacter agence Ngoma Business. Barozala na pona ko recevoir yo. Lelo tozo so la bongo masolo etali Karine Mokonzi. Qui ne bougeait pour na Karine Mokonzi. To kende boy Karine Mokonzi kuna ba melele ba champagne. Kuna ba finga kuna ba loba. Yango lelo na yambeli bino bongo janvier. Aye ba ko pese la masolo ya Karine Mokonzi a expliquer biso. Nini ezako s'est passé. Bonjour janvier. Bonjour ma chérie, bonne nuit. Naza bien bonne nuit papa. Talaka ndo mo biso bana Karine Mokonzi tozara toujours pepele ndo zomona bo. Bien habillé zomona ka ba swag yango tara toujours à l'aise. Tout ça la rende musala Karine Mokonzi so à l'aise biso à l'aise. Zomona eza toujours à l'aise pepele ka. Ndo zomona. C'est moi la toujours bon bona star mo mais bo très à l'aise quoi. Yango bongo ka ndenge za la ka. Janvier le bibi no boza à l'aise. Karine naza à l'aise. Mais biso tozo mona bazo melela ba champagne kuna bazo fêter l'absence na RTGA. Donc on s'appelle kolongo ya Karine Mokonzi pardon na RTGA je ne sais pas ce qui a longwe to ezakaka suspension ba pesa ki na musala mais tozo mona bisika mususu bazo fêter Karine ko sepela wapi koleka kuna bano bazuna diplôme okoko lo banini. Bon, expliquez bisoto bon question tuninga nani place à répondre dango bana potunya suba yebi même sur bututo akota YouTube yebi marambo ndeza la loka ba papa na biso un Gerbouk Boka chef de famille ndeko ya mama nanga Nina Boka papa Gerbouk Boka chef de famille na kata Belgique yebi marambo na zolo ba o ozomo na Karine Mokonzi balongoli EPT Karine Mokonzi aucun jamais kolonga na RTGA ka bon au moins so mbalongola na RTGA ba malongola ba société loka ba to ba nini ba société minene na zo mon loka ba chaîne loka minene loka ba RTGA so ba longolo ba tindela lettre aux lettres suspension des ala Karine Mokonzi article aux lettres mon côté article aux te gagner ke ba longola été moni bato m suba yana ba fonce information na to comprendre ba ngondi ba sala ba musala obino bo sala ba sala ngote ba bata ma mingi na sima micro zo mon ba bata ma mingi na sima micro on zo mona ga mingi so ba fani ba tam saka kumba Karine Mokonzi na ndenga mabe ba mela ba champagne mais to se bon ba mela na bango
ba mela déjà ba champagne ba mela pena ba longu la ba continuer ko mela kaka nde ba mela mais Karine Mokonzi aza toujours na RTGA ngam nazo expliquer bango en force nazo sa bango nyonso tout ba na poto nyonso o ba yebi Karine Mokonzi ngala kana Karine Mokonzi pe na la na ye nazo expliquer ba tout ba fiona lisanga na bango ya ba pete sport yebi ndenge bazala ba fimo bona ko lo batena ko ba wandeni omoni ba fia bon eza na ka ndenge ba fi trop jalouse bozo tambo na muninga bozala kana muninga boyebi mais bango bazala na RTGA te ba ko yeba ba information Karine Mokonzi te moko na bango azana RTGA obika ba sala musala moko mona RTGA et na bateau yo o pendake oui so sa musala ba chef ba tutu ba yeba pendake oui muto asala ka musala ozomona boko za la 15 les premiers za la les 2 za la les 3 za la les 4 tema ba ba les 9e Karine Mokonzi aloka ba les premiers na bango yango il faut ba za la ka toujours bongo jalousie zokota to ese bango ba yeba ba sala ka musala ba batengela ngo ba nchiki mais na ebite soko botengela ngo nchiki pendeza c'est normal pa muto atengela nchiki na musala o na ebite na yeba ngam no ba chroniqueur ba journaliste il faut luka information aux assir aux ebisa na ba fanatique ba tout population surtout na Congo mutuluka Karine Mokonzi azal mutumo azo défendre Congo na minute nde tozolo ba boina kati ya Congo wana na kolo bango na lo ba mututu ayebi mutaleki Karine Mokonzi na succès azate mutaleki Karine Mokonzi na domaine oyo za ngo azate yango ndi mutu nyonso to ko molia na sima na ye po batala yo lelo po batu ba mona yo lelo monde internet na Kinshasa lelo YouTube etala yo partout na monde batala il faut finga Karine Mokonzi yango zo mona ba fi wana ba fimo ba malichete ba fimo ba sala ba cop na bango ba tekateka ba fimo ba sala ba cop na ba passage zo mona yango ndo zo mona ba zo finga Karine donc tu sais bango tu bete occuper bango te meto moni ke ba ko mo le 4 yango tu bete il faut t'occuper bango yango na ebise bango Karine Mokonzi azaka toujours na RTGA dimanche malgré ça été mais dimanche wana bogo na Karine Mokonzi émission que les canal RTGA bana poto ngam na zoyebi sabino que Karine Mokonzi aza toujours na RTGA ozo mona resa mukusa tala yebi que Karine aza na RTGA ozo mona masa nanga Aristote Kitambala ba Isaac Parker ba yebi que Karine Mokonzi azaka na RTGA wana ezaka ke ba petit mo boyebi ka ke ba mal entouré quoi mais simba te Karine Mokonzi aza to se pedika nde subo sela ya Karine Mokonzi publicité soka fani net so lekina été bozo sela ka publicité bo sala ka bien surtout biso mto rasima tozoli yaka na combat Karine Mokonzi to comprendre que batu tout ezala ba jazz kav ezala ba ken piano ezala ba manike to comprendre que mutu nyonso olenga na sima Karine Mokonzi ça biso ka bien mais bo continuer ko finga mais malgré yende ngazana pas répondre bino za moi passe biso ba soudan et toza ba janvier toza ba soudan makasi toza mieux placé pour na répondre bino quoi net na ça question na yo réponse ezaka yanga toujours. OK, merci Janvier na moni bongo vient rifé qui sombe la peme nae Papi Kelly bango jamais rata. Bonjour na bino bisika nyonso bozali. Wana eza part ya Stopira. Ngape nazo zelenga Stopira kumisi bino trop. Akumisi oh viens rifer les grands boss. Boss ngape Hermine la Sochina senti que vous êtes vrai boss. Papi Kelly yo pe na pointe. Merci Janvier. Na tout nanan. Bon. Biso toyebi ke Elie Vienjora, Elie Karine Mokonzi. Siko toko momo na Vienjora, pena maniki. Boye lini. Jojo Gaibeni na katsa Maroc ayi makamona zolo ba Jojo Gaibeni babi na katsa Maroc na pesoka ba mbote. Na rolo ba poma mama otu na question pour na Vienjora. Emsuna ebitenga na benge Vienjora, emsuna ko benge Tantinjora. Position na pena clair ze banate. Omoni ba Vienjora na rolo bandeni baba fille moko garçon moko buna ebité toujours moni mutu aza lokoso moni na famille omini eloko ba ko benga lokoso eza mabe lokoso eza mabe ekitsa crédibilité ya mutu ba 20 jours azana garçon moko fille moko buna ebate position na kote aza lokoso talaka nzembo ba yembela ba binzembo ba yembela 20 jours tala mwana yo lokoso ba yembela ba yembela ngone mutu lokoso te yana azana kindoki inconscient ki lokoso maki omoni kilokoso ya kimukona kindoki ya kimukolo so ba peso ya kindoki ya mukolo be sa msu et ça la mutu vertige be sa mutu liboma na kimukolo talaka na acha 20 jours ba peso suko kindoki ya kimukolo tala sko niveau ya 20 jours ya za lokoso azana kindoki ba pese ya kimukolo pa manike pour manika za ndoki jusqu'au ba sangisi siko kindoki yem ta pesa loka 20 jours ba sangisi siko kindoki tala niveau 20 jours ya ne parler bien de ba yebi monde ti ba yebi ka ya ndo ya parler so Karine Lambia ya toujours ko lia po to ebite yebi ka ba vanda trop ko ta ba citas ko ta ba sewana moi difficulté relier ezalaka nango so mona ye penda mingi saka kolia soka ye palending ezalaka emsunga tellement na lia na trote ngapa bata poto ba dike champa lia ne trote ngapa na songo zo nga bien emsuna lingaler mo welamba de ba Eric David à Jésus central ndinga tindela ngando mona telemi bo vio na sala ngati na zaloka ba mama
Maman Nina Boka yebi makambo na zoloba oyo ozomona bomba yebi ke Jean-Valinga mingi bilamba Jean-Valinga propriété taka na propre pa na Karine Mokonzi za star parmi ba star na mboko Karine azali ozomona ngalinga mingi bilamba 20 jours asiko bazalo ka ba ser mobo ba vie mobo na yebite so na kotena ba na bandeni poto ba te pa race wana penza na yebite so nzamba rolinga ngo pa nzambe sa boya race wana alinga ka race so sale au moins sitikala moi so sale mobile tikala mobile siko tala niveau 20 jours siko niveau ya ki moi sine ki mobile na ye a perdre na ye ka so omoni ka ndo onzabo soko olambika ko benka 20 jours bi finga janvier ndo yambinga bu 20 jours ndo finga nga bandelo tsilobi wana eza nango ndenge na ye mais kiloko eza nango ndenge oh ya ka palin ngasu na lepoto kendo somba charmant mona dar na Karine Mokonzi ke somo tellement le ka munene ngale yango benda to ngasu na leka ndambu o etika le 20 jours soka yeka palisa kudonga Karine ndel yem talia kango usomona yem talia ngo ka ye musala na elokoso yango ndo moni basangani ye ba manike ba ken piana ba pesa ke na ebite so ba pesa ke ni po bango na vi ba menaka na bi loka manike na mutapasi usomona ken piana mutapasi osomona sikona ebete lo ni ba pesa ke na ebite so ba lesa ke check madesu na loso yango no moni ka ngolo babu na Karine Mokonzi bituru alingine sute poto ebi ko liagi jour wana na ebi ke na mikolo na ebi ko zobenga pona mona ki jour na benga o Karine wa petite sœur boy pona mona déjà koto kuna moins mbonga ko lia ko pesa ezala ki penza te mona ako senga mo ba pardon mais te se mami na biso soka ina ndako na okipeta ina ngate ngana obeta ina obengane na ndako yo ko beta vienjo bona obeta te lo kwa bon talaka mutaza bonga na comprenate na ebite ke kombo so tangena ko ba 20 jours na ebite takala 20 jours na ebite ce qui penda jeune garçon au mobile penda soko moni yango oza penda ba sentiment penda ya ko coucher na mutu kanzo na ebite talaka ndengaza na so comprendre te race ndengaza aza mwasi mobile bendeni osomona talaka eloka bonga penda ndenge na za mobile bo so ki 20 jours o tanti nzora so katikele mutekala bo na ebite so penda ke na ndenge ki mobilicité na ngaza so penda m so penda na ko sentir penda ba ititi jamais tala eloko bongo yo na ebise mami 20 jours na ndako lisute 20 jours na ndako na biso lisusu te mukolo ya ngam na obengana ye en plus pour matakutu likoleza ma passeport biso to kana ba garder na se wana ba obengana ka mbala moko akende ake luka place a rolela osomona asangani lisangana bango na ba manike talaka mama wana ana 75 ans osomona toujours azobota ka pana bango abota ka pana bango tala niveau ya modèle ya mama ya bongo parce que tala niveau biso to na ba parents osomona biso ba mama na biso ba bota biso sentir ndeke oui ba bota biso na ba katsa bandaka mabala mais tala siko différence ya ba na kolo ba kuté loko te mais azape na ba na mibali mais na so comprendre te ba na botika ka mama bongo bon na potango personne na lokolo ti siko elumbi solo na so comprendre forme ya mama na ta alaka niama ou bien za mutu pour modèle ya mama na mibala ngo vient na biso do fait ba bien na ebiter musicien te biba misel loka ba shetan gola te ba héritier wa te na ebiter modèle moi ça bongo na ebiter soki musicien lingi yo seke fani na bola na mbongo pona modèle bongo ngai ata ofeli nde na zabo janvier ata ofeli na ozwate mais wana loka ba manike na kozwa ete pe na kotikala kozwa ete tala niveau resa mukusa tala yebi makambo na zoloba usomona na zoloba makambo mututu ayebi na poto na bazoloba loka ba mama so fifi lokala place azana PC ba mbote usomona place ba loka ba mama wami ya kitoko na kati ya Paris wana loka ba ser na ngai ndeko na nga na benga kitoko na beka de tous les temps de tous les jours a benga nga pona ba conseil loka Nadine et c'est kola na kati ya Paris na peso ba mbote sans oublier Dinamour amour na bien ka Dinamour Kabemba vrai chéri osomona baby makambo nazoloba osomona nazokosa makambo te biso tozaloka ba tuté emsu na vandika boye otenga miko na bandu kosela mutu makambo te bango association na bango ba kosela ngana o nazoloba o mutu to ayebi musala 20 jours mutu to ayebi musala nazoloba loka ba petwana o ba lekaki ba mileba tembo bane baby musala na bango ba tekateka ba fimo bo basala ba cop na bango ya ba passage ba nini ndenge zala ngana loba makambo eza normal soki na ba kombo soki bo sala ba kombo emsu bo bebisa kombo ya mutu moko na ndenge so bo loba kombo Karine ndenge ya bien et c'est pour ça biso poni bozolia na sima na mais soki boye na ndenge ya mabe boye ba ke to répondre bino pas Karine na temps répondre bino te yé tellement za star ya zana ya différence net comparable na ba Davido ba Eminem ba ne pas za star so ba tanga 5 stars na Congo pour le moment to ngana ba musicien to ba star vous avez Karine Mokonzi ça si ko valeur on faut bopé ça bozolia na sima na ye il faut respecter ma casse et ça la biso bien vous avez surtout pe susu ba ndeko na biso musu ba confrère na biso bon yo mtolo baka mais na répondre gars janvier naza na pire sœur na ngamoko boye Katia Mabeka la star KN na Paris abi tunelanga janvier Hermi soko ya mi janvier tunelanga ye attachement na pas Karine Moko ozara nani ozani journaliste
ni soki nani bayeba expliquer bango bayeba soki pas Karim Mokonzi ozara na porte-parole ya Candide Mokonzi ya Karim Mokonzi excusez bayeba na ne pas na yo poste non pas Karim Mokonzi position non pas Karim Mokonzi ezarana bon on a rôle ba tutu bayebi monde entier bayebi loka masana ngai Jojo Gaibeni na kati ya Maroc babi star parmi ba star Jojo Gaibeni ayebi vina ngai Ridivisa Jésus central mutalata ngai banda le loti lobby Jésus central motema ya mama ni naboka batu baida batu baida coupe omoni lelo soki mutu penda emsozana molonga no potala em suppose exemple ya robala moi si faut la couple yana Eric Divita na mama ni naboka bayebi makambo ngana za simple garçon na za loka bureau ya Karim Mokonzi 3 fois la baron zomona ndeba musicien batambola kana ba pour star faut zalam est-ce que na poser question te mais na lobaka ke batutu bayebi zomona ezaloka ba Eminem ba Asher ba David est-ce que yebi ata bureau na yemoko yebi ata bureau na yemoko te est-ce que tala siko ngai ngana pesi batu devoir mutu to za na bureau na yo il faut yebana neti ngai so moni ngam personne bona za bureau Karim Mokonzi na simba mi côté na journaliste te mais na l'équipe ba journaliste belé o ba télémaka et pas ba musicien congolais oyo yebi loka ba Fabrice ozomona loka ba Pomba bato bazara na bango ngala l'équipe bango na succès même soupe na ba musicien wana biso na bango to akabo égalité ba l'équipe ngape na succès te yondo ozomona ke yo zwanga boye o posenga ba question po bi ke janvier za na makambo ozomona naza na succès naza na ngani journaliste mais naza bureau ya Karim Mokonzi 3 fois la baronne star parmi ba star na l'équipe ba bureau nyonso ya ba star ya ba vedette na ba star na Congo a na succès yondo mona ke journaliste nyonso tu il faut approcher nga ozomona musalo na santé so na sala ngona osano muko na sala musala oyo na ebiso ke batu barolela batu bakolela ba na ebiso ke na ebiso ke ba veza Zakari ba tambola yo ebi ba sala ba succès na mondo ya makambo ya journaliste mais na tikolo mona te bureau na yemo ka yeba ozomona to yebi ba ve bolo wa bonza quoi succès sala est ba bureau na bazala te ba mami lela bazali wana mais tala siko bureau ya Karim Mokonzi na yeba na so biso monde nsinga ba pays muso ebenganga na poto na yebite na yebika na komoloka ba Argentine mais mutaza na kati Argentine zo benganga siko tala niveau tala siko niveau aux États-Unis ku kolobate 4 ko États-Unis ba benganga na so biso tika bato ba benganga tina ba Jamaïque po bomona ke na succès yango na yebisa bato ngana sana nga journaliste te mais na zaka star par rapport à ba star osomona pa na tambola na star loka Karim Mokonzi osomona ona yebisa ke ba musicien oazo luka attaché de presse na ndenga mabete po abima il faut azwa ngai soko to signer ka contrat bien il faut tu po amiser pona rana Karim soko amiser soto salika contrat na ndolobela ngayo o mona ke makambo efungama pona yebisi bango eza ba Fabrice eza ba Pomba ba benga ka Pomba osomona bango tout osomona oza ba nani soko zana po obozana bango mutalekinga na succès zati talaka na rapemi na Karim Mokonzi na leki bango nyonso na succès makamono ba ya Miriam Mokonzi yebiango ya Miriam na si bon na leki bango na succès yango zomona ke bozolanda ngai bozo ya mso posenga ba question ozomona esala toujours bongo esengo na ngai toujours pemi na star yango esala nga pona za janvier ba avantage nini oyo zana ngo et pas Karim Mokonzi ozwara nini na kokanga malaka Karim Mokonzi po musala nyonso fo ezana lifuti nango okoki koyebisa biso nini pa mama na koyebisa soki emsu na lobela na zui micro ndezo posenga ba question bo so na avantage te emsu na olinga na ngate kwa Karim Mokonzi a star so moni emsu su na okanga toujours na ina linga kutu mtapusa na PBNT pona na ba avantage ebele tala kanga ba avantage nga na yeba na papuche héritier wata po yo sala ka musalo mais po approcher héritier po simba micro za mo passe mengi héritier so moni ngabike janvier star yebe nga star tala niveau osomona na solo na ba héritier papuche wata na solo na ba PRV na solo na ba JB Mpiana osomona solo la kana ba Félix wazo ka muku abongo muto to sala livre na etala ka muta na ba musicien Congolais mutatika lo sala livre ça Félix Ouazé parce que papa na yebinga et puis que janvier na balana Karim tel avantage en plus relation des relations oko kanga pe le lobby na obima osomona oko pona ebike oko kanga na kobima kaka osomona problème ya la tozomona avantage ça sona bien avantage ça te mais emsu na kanga na Karim te pona zalaka bien na za mandia te na kinda ofana nzela loka emsu ba kende ba senga ka singa te nga senga te nga tala no caché na nga déjà na trop likolo osomona nga caché na nga likolo po bebike na Karim po Karina kacha Karim non ezena plus élevé ce que bon nga ce ko mutna la kana tango solo na faut zala na ba makambo po mutavole ka pa Karim faut ya na pa na nga osomona so na bina se retrouver te na kosi ngano na se retrouver tala ka lelo na zabo na za na propre koleka ba Ken piana ba manike ba pacho ere
Kefi ba Jazz Kavulu na l'équipe on a bilamba na l'équipe on a makambo belina na l'équipe on peut na ba relation tala niveau pour na kana Karine parce que bo yebisa nga avantage te papa quoi naza na ba avantage ebele na ko yebisa ba tunyo sote kwa Kinshasa koma ba bandoki baza loka ba o ba sœur na biso so tantine na biso so ki frère na biso loka ba o ba mitema mabe loka ba kisinzora msu loba ko yobete nga kontu ayo tambola suna Karine on a lingete po ndenga bande ko yana mutema nga ndo sepilati poko yaka netre na ndo mona comme ça nga yo bote nga place et ça lika bien ne ba pese ki ndoki ya kimukolo et pas manique abunga ka bon poto cheka là-bas et on a sepilati naza na ba avantage ebele lo na la star lo na ibani monde ntse pona Karine Mokonzi ngebi ko yeba na Congo yebi ko yeba avantage ya koyeba no yebi yango so na vandi so na lelisika ngonga ba Isaac Parquet sans ezanga raté DC ezanga raté crédit ezanga raté ya ondenga bat bakamwanga na ba net bat bakamwanga ebele basanga j'aime yo za na ligne banda tongo ti poko ilala kaboko nexé raté ngabité na kana Karine Mokonzi po bat mususu ndeza so moneka l'air moi côté na 12h akangi msu temengai l'air crédit ezanga de 24 et 24 est-ce que tala degré bongo est-ce que tala degré qui star ozo pona poto balela j'aime biso a kutu connexion fele mais kuna batso benga connexion mais yo ngabité na kana star il faut na toujours bo pona la kana star tala avantage na nga ngwana ah maman Karine Mokonzi 3 fois la baronne ah papa na Eric Divita Jésus central na zolo ba makambo yo na esi ba kolezo ya sensibiliser ve na ngai ve na nga Congolo mushika Congolo babi ve na nga babi mutakenda ba poto akenda apesa ka bonjour na Kinshasa defo na semaine moko azopesa bonjour def aya zongi ve na nga Congolo mushika babi place oza na pesoka ba mboto na yebi ka kenda zonga na tikala omona mutu mota betaka na semaine mo defo Kinshasa Paris te billet azrala ve na nga Congolo mushika na peso ba mboto za na Lydia Kapajika babi mutu aleki imangengela babi yo tanti fani yo kolega Lydia Kapajika na kitoko yo babi mwasi o aza sembe na kati ya Belgique Lydia Kapajika babi place oza na pesoka babi te mais tanti fani tozo kebisa po basi bazali na pare na basi bazali ba Lydia Kapajika po telemisa na tanti fani ko mi mukolo le fundu fort yo tozo mono komi le fundu fort to tika bino makamna bino yo na Karine Mokonzi po boza basi bino na bino bolata ba maputa soki boko bunda meto Monique okomo déborder na bandeko na ya mibali soki baza baneto ebate ne na bango tozo comprendre bino te finalement boza banani basu bien mibali bon loka boti koteli muninga na bino mwasi biso to ko gérer bino biso to occuper bino kwa Karine Mokonzi banda lelo ti dobi bon to sepelaka msu pour na nini ke mututu lelo msu na ba YouTube lelo pour na msu ko sa moi 10 000 15 000 vies msu il faut chaka kombo Karine c'est bien bo sala ngo pour na bongo c'est bien mais botiga ko finga pour lela chasser chômage nazo ebisa ya ko sakana te mututu amona mnake oui YouTube vraiment ils ont monté que ils ont l'accès qui m'a cassé à Karine Mokonzi le biso pe le mutu nyonso to comme star au journaliste au chroniqueur il faut ça na bureau na yo mais ce que bureau na foyer ba na faut l'orage janvier ça moi passe ngal pe na pesi ba tu musala ndenge za la Karine Mokonzi merci ndenge pesenga musala nepe le lope ba musube musunde aki ba jeune musuba ndo sa ba kuluna ko braquer ba tu me ba tiki ba to tambo na sa ba komo luka ba star na bon mais malgré Karine Mokonzi l'équipe bango ba bunda ba ko maka lokwa Karine po za mais Karine Mokonzi patika na bino le leza to si bino ke bosi la neti na 2050 tina 2050. Ok, merci Janvier Toshi. To comment chuter déjà vers la fin émission Nabiso. Dernière question Nabiso Isaboué. Janvier, pour na audio ezo tamboli kin mobimba ke non mobile ya Karine azo loba ado publier ba audio nyonso Karine loba na mambo nyonso bimike ya Félix Oise kwa ba audio asala pour na ye et okoko yebisa biso pe bozo wela ni na Vincent. Ko Vincent to yebaki abande ko ya et pas na bino kuna mamonya sanda okanga mape na Karine Mokonzi mais to mona ko mo sala ba émission a commis contre Karine Mokonzi pardon expliquer ba la poto ba e ba soki bo le problème bon moi mo le ba Vincent na otala montre za ya Galiano Suzanne Ngalula mtati ndango letama ngoka yebi talaka Galiano na otala ne montre na moto yo tangi soki ex ya Karine Mokonzi omoni lero to otala montre za Galiano mais toko kipe bango trop témoigner babi misana bango ekosila nango mais soki za pe ya solo za uzomona to yeba ka bango mais babanda bande ko bimisa ti siko to mona pe so na onte batu balinga ka Karine po mona ke loko mobo mutu so za na succès so mutana makambo mutu nya so lali po ba toucher ye il faut toucher kaka uzomona c'est normal moi bisa ba audio batuloka ba Vincent nanga ko bengene omoni mwana mobile a vivre bongo te na yeba tendance na été soka za mobile ou bien za mwasi uzomona po bango ba benga ba tonto bongola moni ba tonto bongola basi yoyo
bakoma mibali mibalo bakoma basi yemo ndenga zawana makambo ya sala oya tonga baninga na ye pa mwasi na Londres mais Karine Mokonzi mutakouvraye azana ba voice na ba message tozwa mwasi ne kutu ya Londres yana alela nazo yebisa yo bana Londres nyonso ba yebi loka ba junior mo passa mode passa yebi makambo na zoloba bana Londres nyonso loka ba mère na so gode binto ba yebi loka ba mama Chantal Mampuya ba yebi makambo na zoloba loka ba mama Fifi Lukala ba yebi makambo Vincent Songi numéro 0 ye ande ko ya kuna pale bango tu ba ya na pale pa Karine Mokonzi ki nani pa batute yeso nga kenda okepa ba leke chu pa ba gel show bani aya olia fufu to yebi ba lamba le asukol pe maboko yemona na yebi bango nyoso ba kaka kolia emsu ya Miriam Mokonzi ko fanda bosoka leli na ba anniversaire ne so ba leli bani ngamna kenda ko pesa emsu mo ba 100 200 Miriam Mokonzi ozo mona mele to comprendre te bon ngana comprendre ngeza na normal tellement lo souffrance so eleki na mokili trop ozo souffrir trop emsu otala ke bozo ko ça te pas ba te be ba komana ba site na te so na site ba komana ba site ko po emsu ko ça mo ba vie yango nde emsu faut ba tamusa komba Karine Mokonzi mais na OK biso Vincent Keba na biso Vincent Keba ozo mona sala kopo bande ko sala na bande ukanga na batinel ozomona ba cop no bande ko sala ozo mukanga na ya kina cop ne mo bande ko gratter so ba simbie na kata tinel talaka mwasi mobile pesa tanga zo pesa na ebité wala makamona biri mutayebi yango yona zo kebisi na bina komba Karine Mokonzi Keba so bozo luka ba base bozo luka ba succès na komba Karine Mokonzi bodo ko na ndenga bien to tikela bien espace po boko tsa po boko la bana ezalaka nango mais soki bozo ke na ndenge ya mabe biso na bino to suka mabe bozo mona po to tikela bino tante bozo mona po ngamona soda Karine Mokonzi na zalia po na leki bino nyonso tu na succès na leki na ba musicien o botambola na bango na succès bozo mona na zo ebisa bino nyonso ba musicien o bino nyonso botambola na bango nga leki bango na succès po nga la na Karine Mokonzi 3 fois la baron bozo mona Raissa Mukuse atalo maman na Victoria babi olembesa babi la femme du cœur na bien en groupe ndage oui ça va ozomona ICC kola na biso na bosanité Nadine et kola babi vrai chéri na kati ya Paris na bosani binote venanga Rick David à Jésus central motema ya mama Nina Boka babi batu bazonga en charge na vie batu bazonga en charge na kolata ti lelo nazoleka ba musicien belé na bilamba nazoleka ba porte-parole belé na bilamba nazoleka ba te belé ba bureau belé ya Miriam Mokonzi Isaac Parker nazoleka bango na bilamba venanga Rick David à salutation en wana. OK, merci. To comme la souka émission na biso, mot de la fin na yo janvier. Poto comme déjà na souka émission, au bois qui peut déjà ma banga. Donc moi phrase moroka poto clôturer émission. Ouais, moi phrase morone zalaka batu tout au balinga janvier mangoké soda Karine Mokonzi 3 fois là baronne mutaleki ba bureau ya ba Fabrice na succès, mutaleki ba bureau ya ba Pomba na succès mutaleki ba bureau ya ba musicien nyonso oboyebi ya mikene minene oboyebi na ba ba mopa o ba nani o ba tantine Fanny mutaleki ba bureau nyonso na succès ngayo janvier na tsebino na défi o ya Monique Aleki aya na mama bilamba ko sina clôture pa venanga Rick David asi a soigner place na kebisika bango ka ke mututu o ya zoko manquer Karine Mokonzi na sebino ke to répondre bino soko leki to leki soko lobi to leki osomona to tikela bino sous tante osomona déjà chef na biso lequel tu as janvier na tikela bino no tambo répondre pour déjà comme tout excès nous quoi yango pona ke musika te mutu tout lingaka janvier mangoke ndenge zalaka kaka na pesa numéro contact nanga obenganga par rapport ndeza zalaka moi contact moi conseil moi nini ndenge zalaka venanga Williams ikato venanga Williams adio na 4 États-Unis venanga maître Z balebele na ebika maître Z balebele na ebika na peso ba mbote na kati ya Paris venanga Daddy Bigis na pesi bino ba mbote place za ba lourd na pesi bino batu tout bolinganga na pesi bino ba mbote sans oublier frère nanga kati na bi mes condoléances Isaac Parker na bi ke oto kufela oncle tozana matanga ndenge zala kaka soko lingo benga ngai msusu opesa nga conseil na ona lobiso na lobi ma biso na malamu na ebite bana poto bolinga biso na pesi numéro nanga plus 243 89 50 53 549 89 50 53 549 sans oublier venanga Eric David à Jésus central motema ya mama Nina Boka mutazo latsanga mikolo na bisi bino ke bilambele kebele Kalamingte Nadine IC kola ipsinga pe janvier 10 kg ya Isaac Parker on ko lobate mutatike langa 25 kg tina dondo rabwe makasi na pesika ba mbote na batutu bolinga ngai destino la kustilo na peso pe ba mbote bana tu ya Paris
Laetitia Mangoke na kati ya Belgique mama na Chacha Kenzo Beloim na pesi bino ba mbote place Boza Jo Mabaya Tina Mabaya batu tout bolinga Karine Mokonzi sans oublier ya Uli Mouchen ve choisi Matata na pesi bino ba mbote RB Roger Bandu babi sponsor officiel ya Karine Mokonzi babi ba mbote na place Oza na pesi bino nyon surtout boss Kasseré ka poison babi bino nde makambo yango wana kwa kitoko na sepe na bino nyon surtout na sepe na yo pende boya mbinga kitoko na lelo fort. Merci Janvier. Oui, merci na bino nyon so bozali bakwa ko la émission na biso. Na pesi mbote na Fleury Sengia, na pesi mbote na Claude papa na Brian, Henri Modogo, les Canadiens, Mustapha Kobange, mbote na bino ebele bisika bozali, Ravel Boyenga, New York. Mima wetu. Stopir à commission ya dégâts. Vérifie. Ngana oka téléphone nga sonné. Nazwa pe code pour awa na lemi. Papi Kelly. Nazo zela pe oya nga pour dégâts ko kumisela bino a stopira moete. Donc on peut na sentir que te ba boss penda bazali. Merci, à la prochaine. Saki alingi atala émission ya kambangu. Info plus, aïe, 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 aïe. Na cliquer, na koti YouTube, na tala info plus, Pona mona, bansango, ya miziki, ya culture PA, makambonyo César Kao, info plus, tala pe mona. Info plus.